makolo. Likolo o eza munene o eza mukie. Na bukana na velo. Eh yes masi na mwa mbinja. Ne, bon mon différence hein. Bon mon différence à makolo. Likolo o eza munene o eza mukie. Na bukana na velo. Eh yes masi na mwa mbinja. Bon mon différence hein. Bon mon différence à makolo. Likolo o eza munene o eza mukie. Na bukana na velo. Nene, bon mon différence hein. Bon mon différence à makolo. Likolo o eza munene o eza mukie. Na bukana na velo. Eh yes masi na mwa mbinja. Bon mon différence hein. Bon mon différence à makolo. Likolo o eza munene o eza mukie. Na bukana na velo. Eh yes masi na mwa mbinja. Bon mon différence à makolo. Na kotini lo baboto bateka ana na balma ya kitoko makasi o pinda non. Voilà balandi ya kia sensible pasi pe mawa mokilo eza na makambu mokili bato bakansango ke eza munene ata oza na kati ya grotte seka na place ya koseka eza te baboto minene boye. Omoni différence à makolo. Na kotini lo baboto bateka ana ye wana telemi wana yo moko remarque alobaki azata na defo moko te na nzoto na ye wana alobaki abotama na defo te na nzoto na ye alobaki mpona bémission kaka ye moto afingaki mama Sylvie ebosolo mokili oh mon dieu afingaki mama Sylvie nde yeyo oyo suka na sombele na likambo bandeko naza interese pena na image na foto oyo nida ye wana telemi wana yo moko remarque alobaki azata na defo moko te na nzoto na ye wana alobaki abotama na defo te na nzoto na ye alobaki mpona bémission kaka ye moto afingaki mama Sylvie ebosolo mokili oh mon dieu mama Sylvie ebosolo alobaki mama Sylvie swede mais yesu ko soka azotambola binaka kitisela ya mama azotambola binaka kitisela ya mama binaka ye wana telemi wana yo moko remarque alobaki azata na defo moko te na nzoto na ye wana alobaki abotama na defo te na nzoto na ye alobaki mpona bémission kaka ye moto afingaki mama Sylvie ebosolo mokili oh mon dieu ye wana moto afingaki mama Sylvie ebosolo naza vraiment intéressé makasi na foto oyo tala ndeko mama afingaki mama Sylvie ebosolo alobaki mama Sylvie swede mais yesu ko soka mbote bandeko balandi ça fait mal hein yo soki nzambe akela yo bien sans défaut kumisa nzambe bato nzambe akelaki bango na ba défaut peut-être ba défaut wana babotama nango te hein? Peut-être ba accident peut-être berreur ya ba médecin babetaki tonga mabe eranda pe bato handicap hein? Mbandeko nanga soki nzambe
apesi yo chance wana ya kokela yo sans défaut kumisa nzambe et non ezala sujet ya monkeri kobanda kochola kobanda kose monke na bandeko baza na défaut. Handicap eza maladie te. Muto aza handicapé aza na droit ya vivre lokwa bato nyonso to. Handicap eza malamu te, eza maladie te bandeko, pardon. Changeons notre comportement, notre manière de faire. Changeons notre manière ya utiliser réseaux sociaux na kati ya communauté congolais. Ça fait mal. L'information oyo eza important esengeli boyelaka bato. Vous bapandi ya sango bosala yango te. Mais soki ezaka makambo mafinga ya kofingaka beta physique ya bato wana boza bato aliboso ya kofingaka koya ko expose berere ba défaut ya bato wana boza bato aliboso. Ne d'information oyo eza important oyo kosunga communauté oyo ko apporter un plus voire même na jeunesse alobi wana boyebi yango te. Yango bino ba mama bozwaka chance ovana ba bande l'école te ba yaya ya ba congolais bozwaka chance ya kovana na bande l'école te po boyelaka biso ata ba information oyo eza important na kati ya société na kati ya communauté congolais. Ça fait mal. Ça fait mal ya komona ndeko mwasi ndeko congolais ozwa ko insulter ndeko na yo congolais po aza na défaut to aza handicap moko boye. Ok, yo moko pe oza handicap. Mwana mwasi kitoko boye likolo moko mne likolo moko mke, c'est-à-dire cela veut dire yo poza handicap. Eza malamu te bandeko na ngai congolais. Nzamba sunga vraiment communauté oyo. Akangola penza alongola ba milimo nyonso to oyo kotaka bato po bobebisaka communauté. Ça fait très mal, hein? Kufinga mutu, msu mutu anaza na bana na yeso ba telemi boye yo zate. Ana baleki na yeso ba telemi boye yo opusa na kutu te. Mais poka kaza aza handicap ale yo komi position na ya faiblesse pour na kufinga mutu. C'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil. Handicap a lokwa mutu nyonso. Azana droit ya ko vivre paisible dans la société comme tout être humain. Bomoni, handicap azate lokwa aza liboko te, to azana lisu te, to azana likolo te, bozwaye, botiaye peuple mis à part. Non, il faut à vivre lokola mutu nyonso tu na kati ya société, azana droit ya eloko nyonso. Lokola mutu nyonso tu na kati ya société. Mais non, ezala sujet ya monkeri. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Koka makambo boye. Iza soni pasi pe mawa na communauté congolais. Mbandeko na ngai bayaya ba congolais. Biso jeunesse ya lobi toza na posa ya be fort to ba information makambo malamu oyo bino bokotike la biso en fait. Que lobi kuna topesa témoignage ya malamu po na communauté congolais. Mais ko yoka makambo boye to komona makambo boye, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Merci beaucoup. Na monika vidéo yo bandeko na kokite. Na eto partager ensemble. Que kolobake mutu ataza handicap. Respectez d'abord un être humain. Respectez d'abord bangana nzambe oya kelaki ye na état physique na ye wana bongo. Malgré aza handicap mais ana mobali, aza na bana, aza na bakoko, mais quand même maximum de respect. Maximum de respect pour esalaka bien. Mbandeko. Mais soki ezalaka ka point faible ya baninga eko yango ezalaka point fort ya bato mususu. Non, ça c'est pas bien. Ça fait très mal. Soki ezala défaut ya baninga yango nde ezala point fort ya bato mususu. Non. Il faut to se soutenir. Mbandeko.
Il faut qu'on se soutenir, bande konanga. Hein? Il faut qu'on se soutenir entre nous les Congolais, mais chez nous dans la communauté, ce n'est pas le cas. On dirait faiblesse ya baninga nde sika bino bozelaka po bokote la po bofinga po bosala ba analyse po c'est pas bon. Bo memela biso ba information ya bien oyo kosunga communauté et non ya ba modèle ya boye. Handicap c'est un être humain oyo ana droit ya ko vivre comme batu nyonso. Ana droit ya respect. Hein bandeko, azana droit ya respect. Cela ne veut pas dire que si un handicap, ça peut être makolezate, to libokwezate, to liswezate, to sokindengeni, je sais pas, aller batu bo se manquer na batu to kofinga mutu parce que azana makolote to azana libokote. Non, c'est pas gentil. Même nzambe na likolo oya kilaki mutu wana lulenge wana o sepela na yote. Siko yo fini mama Sylvie azana makolote. Siko yo moko siko yo bota makina makolo ndeni nyokomi likolo moko mne likolo moko moke omoni monene na nzambe. Moni monene na nzambe. Et puis bino bat bozala na ba caractère boye nzambe asalaka eloko moko na kati na ba vie na bino po ekanga bino monoko. Uzo finga mama ya muninga, mwasi ya muninga, mobali ya muninga, ok yo moko uzape na défaut. Ngano na mona mutaki ezali komo mna likomo mukete makolo ezaka makolo normal likolo ezaka nyonso mibale ndenge moko mnene siko tangu ya yo eza moko mnene moko mke cela veut dire yo poza handicapé yo poza handicap kutu ya soni ne bela munoko ozalaka na oyo ofingaka bato oza handicap ya soni yo oza muto ofinga bato na communauté congolaise oza muto ofinga bato na communauté congolaise mama. Ça fait très mal koyoka makambo boye. Maman na yo atakufa miso mama. Et puis moi no afinga ka mama ya baninga azana facilité wana. Donc tangu yo mwana ozoza audace ofinga mama ya baninga c'est veut dire obanda ki onanda kuna bino ofinga mama abino. Tangu yo finga mama abino ozana kubanga te ya kofinga mama muninga. Ça fait très mal. Merci beaucoup. Bisous, bye.